1939, l'Europe est en feu. La Belgique envahie cherche du secours. Du Congo, colonie lointaine, on exige des soldats. Une armée africaine pour soutenir une guerre mondiale. Le Congo, riche en hommes et en ressources, devient une base stratégique. Ce n'est plus seulement une colonie, c'est un réservoir de vies sacrifiées pour une guerre lointaine. Avis à toute la population du Congo belge. Le roi et le royaume de Belgique appellent leurs fils du Congo à s'élever pour défendre la liberté. L'Europe est en cœur. La Belgique, attaquée et affaiblie, a besoin d'une armée forte. Soldats congolais, engagez-vous. C'est votre devoir envers le roi et la patrie. Ensemble, nous vaincrons l'ennemi et nous protégerons nos terres. Le roi et le royaume de Belgique appellent leurs fils du Congo à s'élever pour défendre la liberté. L'Europe est en cœur. Nzambi wane bana bakwenda wapi? Bana bakwenda wapi? Bana bali Nzambi Nzambi ufila kwa kuluse bana bali ufila kwa kulusa Nzambi bana bani oh bana bani Nzambi ufila kwa kuluse mama ngweni amatanga koke amatanga Oi nina za umu Asa kutuna yo usa ukende wapi? Mama na ke bitumba. Yo. Bitumba wani ze bino? Isa bitumba mindele mwana yo likamu nini? Mama na botama mobali. Na yebisaka ona botama mobali. Ya. Bitumba wani za ya bino te. Eza bitumba ya mindele yo kukende koluka nini kuna? Yo. Naza mobali. Salanga boyete mwana ngai. Ikanga na kende. Wadu, tena kusala boyete ya Yesu zonga na saka kana yomo kunsambe na ina kutsikala ndani hapa. Na kutsikala. Komito msamate. Eza destin. Nakei. Na kutunga. Nzambe na ngai mwana na ngai. Yaya kusala boyete utikinga yaya. Ngai Nzambe. Yaya kimambo ma. Abapangi bayavesa mwana wele. Mwana mama munutiri. Yaya mwana munu wafwa. Nzambe yaya. À l'annonce de la mobilisation, de milliers de jeunes quittèrent leur foyer. Certains volontaires, d'autres contraints. Pour leur famille, c'était la douleur de l'incertitude. Dans le village, les adieux se faisaient dans les larmes. Le maire retenait leurs fils, les épouses serraient leurs maris. Les enfants ne comprenaient pas pourquoi leur père partait si loin. Beaucoup ne reviendraient jamais. Kende bokolonga, bokozonga, ya solo,
ata bino misusu bokozonga te. Me bilaka uye lobama awa na mabele oyo ya Congo. Bambule zoya. Tokozala lisusu bato oyo bakokamba na mendele te. Bokozala batu oyo na kati na bino. Bokolonga. Pe bokomemaka biso na independance. Na tina ete mindele oyo bazonga epai na bango pe biso tozwa independance. Eza bitumba oyo bozokende bino moko te. Bozokende na bakoko ya mabele oyo. Bozotambola na bango elongo. Oyo bozotambola elongo na bakoko. Bulonga. Na generation na bino. Bakitani na bino. Babotama. Bakambia Congo. Bato bakomema biso na independance. Babotama. De 1941 à 1945, plus de 100 000 Congolais firent enrôler. Sur les fronts d'Éthiopie, du Moyen-Orient et d'Asie, ils combattirent sous un drapeau étranger. Ils tombèrent nombreux, mais contribuèrent à la victoire alliée. L'entraînement était rude. Longue marche, discipline imposée, armes lourdes. Beaucoup de soldats congolais découvrirent pour la première fois la guerre moderne. Les chars, l'aviation, la violence sans limite. Pourtant, ils tinrent bon. En position de fixe. Un pas en avant. 1, 2, 3. Donc, un pas en avant. Donc, 1, 2. Oh là. Un pas en avant, allez. Un pas en avant. 1, 2, 3. À droite. Demi-tour, à droite. À droite. Hein? À droite. Position en fixe. Allez, en avant. Deux pas en avant. 1, 2. Deux pas en avant. 1, 2. Allez, bon, maintenant, en position de tir. En position de tir. Un pas à droite. Avec votre charge. J'appelle. Go. 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 Toi, rappelle tête à la maman connaît à la boy. Go. Rappelle. Rappelle. 1, 2. Rappelle. Rappelle. Rappel! Yo, reconnais battre, yo, reconnais battre, yo. Rappelle-toi, yo, reconnais battre, yo. On a fait mot. Rappel! Vous avez! Rappel! Sembe. Oui, mon condu. Banègre on a basali wapi? Baza kuna base. Baza déjà basu formation. Allez, tozo kende na bango na mitingo ya bino po soko isiko to kumi na maboko na bino. Yebisa banègre wana lobi na tongo ba se préparer. Toke na bango. Lobi na tongo na koya kotika bango ponga na sali musala na ngai toke na bango. C'est bon. Avant.
Yamane tumba. Yo. Yo. Yamane tumba. Yo. Yamane tumba. Oh. Yamane tumba. Oh. Yamane tumba. Oh. Yamane tumba. Talaba nyangala kata oyo. Eza pasi zonga. Tuka. Oza nyama na mupe oyo. Talaba yindo. Iso ba Belge to salaka likona bino. To banoko nyokola kaka bino. Yake pasi mekuma neti muntu mezanga bana metu mubakila wetu bana kwenda na guerre anganya bamindele mekuma neti muntu mezanga bana ni maza ni bakuni kana mwana vandila mu ambe amekwa ibukila mu atabakuni na bakuni mukena zanga sana kulambila tu munatina wetu bana nzambi ya muno ese mwana ya ke kwandie nzambi ya muno bana ya bakele ubeba mekufua bamindele ya mekuzana atila betu ba mambu nzambi ya muno keba mwana muno lunda mwana muno na geri yayi andi kufua ve bumba mwana muno bapasi yayi tete mebanda ni maza ni bakuni nzamba muno nzamba muno lundila mubana lunda bane bamindele yaye sizabakila betu bamambo mekuma neti muntu mezanga bana mama pasi tata nzambe ke babana bavutuka ya moyo tata nzambe bana muno bavutuka ya moyo bakufua ve na geri ya mindele menatina betu awa mebakila betu bana betu tala betu bakufua ve tata nzambe. Maman Louise, maman on connaît bato assez belé. Oui, bato belé moi était depuis na quitté qui soit 14h à 16h na ozonga bato baza penza. Maman langa. Na vando na zoyo ka maman makaya. Asa ko se plaindre, asa ko lobake. Oh yango mibali na biso, na bana na biso, bana bakendaki kuna. Maman azo ko se plaindre, na zoyo bate eloko ni zo sala maman bongo. Maman, tika. Ba maman na âge c'est pour ça, il faut comprendre. Donc si ba koli bazo mona makambu na sens mususu. Donc bazo mona ndebiso tozo mona te. Et donc bazo comprendre te bien que tozana ba belge wana bazo coloniser biso lelo. Mais ndebi bali na biso ba ke ko bunda. Soki lobby victoire pe ça meke ba longi biso pe to longi. To yebite lobby ba kozala kaka na biso te. Donc so ba longi lobby ba ko kende. Biso na bana na biso na ba ko na biso ndeto ko bika liberté wana. Bango loka âge pour ça ni bazo comprendre makamba te. En tout cas faut qu'on comprendre bango kaka. Merci maman. Ngapena keto kana mama. Avec le temps, l'espoir s'est peu à peu effacé, laissant place à l'angoisse, à la peur. L'espérance de retrouver le sien après un long silence s'est éteinte, remplacée par le larme et l'amertume. Car, Zambiwani. Walu baba tokeu banga tabana betu babaluma bayanabu mon vita Zambi enza koku quelque chose wadi tunga dietu ja Kongo ulama bana betu Zambi
wenza koko quelque chose. Mungu wangu, watoto wetu tulipizalenda abayarudia, roho yangu Mungu ushikie, barudia Mungu bachonye ukuya mutu akutosha uwii mama. Tata Nzambi pasizinza jisaki tikibeni betu bana babatu kutifiti kwenda mupasizi pilezi bayakalaka benako bana babu Nzambi bana bamu kobe bandeli be badonati nini pasi munza bana bataku bakaka mungolu bana benda kaka benwana kindu bana babetu ko banwani na kindu Nzambe yango mobali na biso pena Nzambe alola bana biso za kozonga penza tozoyoka kuna makambo ezosalema malunga te kuna ya bien te kuna bazoboma bato eske biso mobali akozonga penza Nzambe mobali na biso Nzambe mobali na biso totia sekondime pa ya Nzambe asunga mobali na biso ya kozonga mindelo baza kopesa biso pasi baye kozwa mibali na biso na ndako tala boye bazwi biso mobali akei totikotika na pasi bana Nzambe natika otikala na zemi nakobota na nsima mobali aza te Nzambe sunga mobali nanga bisika akei. 1945, la guerre s'achève. Les soldats congolais rentrent victorieux. La joie éclate, mais la douleur persiste. Beaucoup ne reverront jamais leur foyer. Dans les rues, les chants et les danses accompagnaient les survivants. Mais derrière les sourires, on cachait les blessures. Des camarades étaient tombés, des familles étaient brisées. Les retours étaient une fête incomplète, marquée par l'absence. Mais après les chants, vint le silence. Promesses brisées, aucune pension, aucune reconnaissance. Ces héros firent abandonner, réduits à l'ombre de leur propre gloire. Les anciens combattants qui avaient connu l'horaire des tranchées africaines et asiatiques se retrouvèrent seuls, oubliés par la colonie comme la métropole. Ils respirent une vie ordinaire, mais marquée à jamais par les sacrifices. Des décennies plus tard, une voix s'élève. Le ministre Eliezer Tamboué choisit de rendre justice. L'État reconnaît enfin ces hommes, de pensions promises. Ce geste tardif n'effaça pas les décennies d'oubli, mais il redonna un souffle d'honneur à ceux qui avaient été effacés de l'histoire officielle. Niko na saa vile tu ni miujiza. Tangia baba alikufaka atuonake ase mtu wa kutuliza hivi na hivi, meme pansio yake atupatake make tu tuko tu sijue niseme namna gani. Aki leo mimi naona kama ni vitu moya ya miujiza. Mungu amsaidie, amuzidishie kabisa. Combien de gouvernements qui se sont succédés, et même le gouvernement de Mobutu qui est témoin oculaire, qui a vu le vieux, ils n'ont rien fait pour lui. Vous avez vu la tombe dans quel état elle était. Vous avez improvisé, vous êtes venu pour une mission de sécurité, mais vous vous êtes donné corps et âme pour immortaliser notre papa. Nous disons encore une fois merci. Pour la petite histoire, le premier sergent Babou Dogo est né vers les années 1900. Très jeune, il intègre la force publique et combat les Italiens en 1914-18 à Saké Nord Kivu et les Allemands assaillants en Égypte en 1940-45. Il fut honoré par le Belge dans le billet de 10 francs, utilisé par les Rwandais et Urundi à l'époque.
Des Congolais donnèrent leur jeunesse et leur sang pour une guerre qui n'était pas la leur. Aujourd'hui, leur dignité retrouvée est aussi la nôtre. Se souvenir d'eux, c'est rappeler au monde que l'histoire africaine a été écrite dans les tranchées, dans la douleur, mais aussi dans la bravoure. Leur mémoire nous oblige. Ikopambola ye kundima ya mutima na ye ukindenge na dobi makambe za kuja ya deuxième indépendance autre zwaki indépendance ya nzu kasoyo za kuja ya mulimu ya nzambi soko zali ndo uzali kangakishi uzamuyibi uzali kulula itali yo na nzambi